Capage TV. Capage TV. Nzamba pesa mwana mwasi mabele pona omelisa bana. Soki abali aboti amelisa bana. Mais ozomona fille na boti te na mama fille na bali te abimi déjà na 60 makango. Donc 60 wana fois 2 maboko esali 120 maboko basimba ngo déjà. Sikota ngoke na mariage nzoto ba obalela okaka yango to nzoto mususu ezali ayeko remarquer lisusu omona mama mususu ata na église azobondela pona mwana na ye tika boy mama nzambe na ngai pambola nasi place aza kota lola nyonso sata mona ete mais nzoka nasi kuna a changer kombo nasi akoma na ba réseaux sociaux la surnaturel so li pamboli o mama zo pambola yo ekokende wapi comment c'est possible mama na mboka mobimba soki lelo ba luka batu na ba chaîne télévision bazo luka batu na ba Onatra na ba Snell na ba Régie des eaux bazuka bana ya ba konzi batie siko soki bazo luka ba policier na ba soda bazuka bakata publicité ba bambi na RTNC biso nyonso to ya donc biso ndo to aboto ba cochon ngai na minute yo pasteur na ngai opena spirituel na ngat na ndena na kin opena na tali vena nzamba zo sala à part pasteur Moïse Mbiye amoni na nga soute oh yo boka pasteur Moïse Mbiye ngana balate pasteur Moïse Mbiye pas balate donc amoni siko ngana ye toke de dédé Moïse na kacha Bible koko na biso amona terre promise mais à côté Moïse Mbiye na biso ya pasteur ayemba nze wa libala mais à balate siko yebisanga différence eza wapi na pasteur Moïse Mbiye na leader a misi Moïse biso nyonso pe to balate bakosela ka biso ka makambo yekota zibo babeta vena na tilo kolende bakota babeta na poto oh bo ebite vieux banika nkuba na concert na mona vieux moko ba okilité kanga yonga kasi ezande ba olela ana kini mbongo ezate ke na kapela ngula oliama na yokeli ngulu mawa place na monique ntaba zo kimaliwa bakange na likolo ko bakati mutu ntaba zo liama président Vital Kamerhe abimi na prison batu ba sepeli na bisa congolais nyonso bake na kati ndako ya président Vital Kamerhe siko yebisa ngati 3h du matin siko soki mama Amida bengani bino bomoni mwasi mabe qui vont monter sila beaucoup tiki la batu tante mutauti prison après na moi c'est na bon monter to landa moi c'est voisin na kufi ba cotiser ye $5,000 moi c'est na salika fièvre muke abiki tala ki mutema mabe ya basi siko soka kufa ki na nyana zwata 5. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom,
un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Kolo malamu o Yesu belela 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 kombona Yesu belela 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 kombona Yesu bisanga makasi Yesu. Et wow, balobi ya sika eye. God, come here. Yes. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci na bao nyonso balandaka biso. Merci na abonné na biso nyonso ba partenaire. Merci na Kasi Boutique. Kasi monga. Pesa papa mbote ba maman nyonso batala biso. Bato nyonso balinganga. Kasi wapi ba shorts nanga. Kasi wapi ba shorts nanga. Merci na Kasi Boutique. Merci na ba nyonso balandaka biso. Merci en tout cas na Emily na Australie. Merci en tout cas. Merci na bao nyonso balingaka biso. Emily Dako, je te salue. Bao nyonso balingi ba robe ya kitoko, ba robe ya soirée, ba robe ya kitoko. Emily azawana so bo contacter nga na Capage Télévision na page na nga bo mona ba robe kitoko na tchango chaque fois. Merci vraiment na ba nyonso ba tcha biso vraiment pour en tout cas ba inviter na biso ba sentir fona ke ba oleka place morote ya mabe, ba oleka place où il y a du sérieux. Bato benga ba invité ezosala nga vraiment bien na saka bino mbala na mbala malamu nga kutu na la nga nzala me ba invité na ngai parce que ba kana ba carburant na bango ba na ba énergie na bango ba kana plateau 100K auto comme nango 1 million parce que Capage Télévision bato ba partageaka bato balinga Capage Télévision mingi nzambe ya pambola bino toza ebele to koba kaka. Tozoko bakaka to rejoignons élément moko ya visite ya inspection ya gouverneur Jacques Kiambula Katue to rejoignons et réhabilitation ya avenue Sendwe et zo avancé normalement en tout cas papa nabiso Jacques Kiambula Katue en tout cas merci pour la musala zo sala na Katanga donc gouverneur nabiso ya Katanga papa Jacques en tout cas Capage Télévision za la bosenga to kitana terrain. Mais avant de quitter la terre, tu vas quitter bateau nyonso ba sala musala na bango bien. Biso ba imboka to ko ba lokozo ba élément na bango. Ceux qui m'a fifi azo sala bien, to zu élément na itoche. Ceux qui papa Jacques azo sala bien, to zu élément na itoche. Ceux qui papa ngobila acha biso ba papillon au baksa kolia liso likolo to che papa ngobila. Donc John Mystique to ko ba le kwa chaîne biso tala ma mingi, photo la musaba to bazo sala musala bien. Au député qui t'a base de Toko Kanga on a 2023. Toko ta 2022. 2023 ngo de atozotala ngo.
yo yelaka biso bapolo kaka mikolo oyo karaté tokozala na peso ya polo te bino bato okenda koyamba mikondi mwa 500 fois ma 1000 fois tungo tobana kotia pena barrière soko okati kuna ya fifi edenga na telefone soko okati kuna okei kuna kozwa polo en tout cas tikala kaka kuna soki mpoza koto olingi mboka ekende liboso na makambo nyonso oza na biso koto normalement tokolandela bino tozonga élément epuis tozonga nsima. C'est dans le souci de moderniser la province du Haut-Katanga que le gouverneur de province a lancé depuis peu le projet de modernisation de la voirie urbaine. Un des chantiers, c'est sur l'avenue Sendwe dans la ville de Lubumbashi où les travaux avancent à grands pas. Une grande partie de l'artère est déjà couverte d'asphalte, constat fait par Jacques Kiaboula Katwe lors d'une visite d'inspection effectuée sur place. Sur financement du gouvernement provincial, cette artère sera agrandie, passant à 4 bandes avec des séparateurs et lampadaires à 2 bras pour éclairer les 2 sens. La population en liesse est venue saluer les exploits de celui qu'ils appellent affectueusement Wandani. En attendant de pouvoir emprunter à nouveau cette route rénovée, cette population a émis le vœu de voir également les travaux s'étendre sur l'avenue Lumumba à son croisement avec l'avenue Sendwe où des nids de poules sont signalés et des immondices qui jonchent la chaussée. C'est très bien fait. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe est lui-même venu voir. Félicitations pour le travail réalisé. En bon père de famille, Jacques Kiaboula Katwe a instruit à l'instant même le directeur de l'office de voirie et drainage pour pallier en urgence à cette situation. Merci en tout cas, excusez-nous pour le son, le téléphone nanga Hermon et sonora diaspora Kinshasa famille bébé moana. Et ça a vraiment kaka bongo. Merci pour la réalisation. Il y a papa Jacques Kiamboula, Aza gouverneur na biso ya Katanga. Anga ye. Loala bana roya wana ya fifi, ma fifi. Maman na biso poto to benga ka maman na kombo na ye. Maman tokoya wana tokoya kotala makambo nini ezosala na lwalaba tokoya wana bagegere bamakambo ebelebele me biso mpena tokobana siko kodiffuze ya malamu oyo bakonzi ya mboka bazosala ya mabe mpe tokowana oyela binoka awa mpo nga mpena nde naza bona kosensibilize taka bayokaka nga bato ebele bazotala ngai tokobana kolakisa mpena parce que population il faut ayeba nani osala musala malamu nani osala musala mabe. Merci en tout cas leader Amissi, merci d'être là. En tout cas nazaki na makambo etali mboka tozongi siko. Bonne santé et puis bonne évolution à Kinshasa, ça va? Non, ma nyonso ça va, Kapage télévision, chaîne oyo ezotalama. Après ba pelo na ozwa donc na olalate. Na olalate. Namoni pena force ya Kapage télévision awa sur place. Donc ba pelo na ozwa malgré loko esalinga pasi na niveau ya Congo awa omona mutu na kombo ya fifi. Mais ozo kanisa peut-être za mwana mwasi na chaya ta litoi. Mais obengi numéro aya fifi yozo kene na ida ndire mwana mwasi yo kaka ya ndeni nzo mwana mbali. Donc et puis souki wana te na eko remarquer lisusu omona mama mususu ata na église azobondela pona mwana na ye tika boy mama nzambe na ngai pambola na si place za ne kota lola nyonso sata mona ete menzoka nasi kuna a changer kombo nasi akoma na ba réseaux sociaux la surnaturel so li pamboli o mama zo pambola yo eko kende wapi yango zo mona ba problème a Congo po esila to ngambo ozoyoka mwana mwasi na kati ya Congo awa azokende kozwa batonga mpona azwa zemi te mais abosani ke sida mpe ezali c'est ça yo ozobanga kaka zemi bongo sida est-ce que eza na tonga mama Congo oyo nayebisaki yo dernièrement Fatih Beton président aza makasi parce que nyonso oyo kaka ye moto azogere yango makasi mama imaginez le sel mboka na kati ya Congo awa nzambe apesa mwana mwasi mabele mpona omelisa bana soki abali aboti amelisa bana mais ozomona fille na boti te na mama
Fio na balite abimi déjà na 60 makango. Donc 60 wana fois 2 maboko et ça li 120 maboko ba simbango déjà. Siko tango ke na mariage, nzoto ba obalela okaka yango, to nzoto mususu ezali. Mboka oyo mama, toi na problème oyo za catastrophique. Ah, pe bazotia basanduku, pe basanduku to komona basala ngo partout na ba Willery, basala ngo partout, mais na bisa ki jo akende kopona ya taille na alingité. Maman, est-ce qu'il faut qu'on kopona sapatu to mutu pas ko kopona déjà ebi ke sanduku na ngai na kufite mais ya na mesure tel. Maman, au moni Congo, le seul pays dans le monde, au monde na balabala moko to na 17 églises. Donc betika defa na numéro 4. Kolo Yesu wako ya oleki na numéro 6. Nzambe la ngai pambola oleki na numéro 8. Nzambe wetu e. Maman, Congo oyo zoyoka oyo pasi pour la nini cop. Et puis les seuls mboko zo monake to bondela ka to banga nzambe mais so ba ebisho lelo ko kota lo la kufa ndenga ko banga liwa. La Congo yo nana confiance te ba pasteur ni ya mutu mama na ndenga mabete ke de yebisa ta pasteur Deniles akufa. Oh yo Nicolas ni na Deniles mama abete biso to lingi ndenge to zo bondela ko ndima wana et continuer. Bazo kumisa ki te futo kota lola mais lola ngo po kota okota ngo ndenge ni fo kufa ti. So yebisa e kufa. Yo kamilelo ba olela mais mutake lola bo lelele nini pasteur akufi. Ah Congo. Elo ni salon de socio. Na mokili bo surtout ne ozana mikili bon loko na pene betsobi ah pena Kinshasa za loko pena ilandinga soutia. Omoni nazaina ba souci belé mais grâce à Capage télévision na komi na docteur Nathalie Kayasa. Ozomona docteur ata obenge na appel. Oyebise ke ka ba problème nyonso zo yoka yebise ke ndengo zawana. Donc azo pambolo déjà font comme na hôpital. Le seul docteur. Maman nga pene loko esala nga pasi surtout na monde du karaté. Na okene mingi na mboka na biso parce que to botameli ato koleli awa. Comment c'est possible maman na mboka mobimba soki lelo ba luka batu na ba chaîne télévision bazoluka batu na ba Onatra na ba Snell na ba Régie des eaux bazuka bana ya ba konzi ba tie. Siko soki bazoluka ba policier na ba soda bazuka bakata publicité ba bambi na RTNC biso nyoso to ya. Donc biso ndo to aboto ba cochon. Donc biso to za na droit ya ko vivre bien te na kati mboka na biso. Maman ata yo moko et ça la nga pas ndenge nini. Roulage ozo tambola kaka boy ata oza na moto au côté de troisième bande ba mongo na gouvernement ezo limwa boy ba monta moko to yoka ta papa na nga botanga na tikala yoka te azu ata salaire à $4,000 siko yango zo mona bana ya ba konzi bana ya ba soda bana ya ba roulage bazo koma ba shege basi na bango so landeleza ya ba konzi bato ba yiba ba mbongo na ba policier tracasserie so tali bango bien bana nyonso ba bota na ba césarienne. Oh, de bien mal acquis. Bazonio pour la biso. Maman, comment c'est possible aux ana zemi? On peut boter no ata awa. Bangali meza, ba maman yeboza, mais au longwe na Congo ke boter na Japon, to na France. Ozo banga nini? Mboka na bino moko. Maman, yo za si ozo sala bien na mboka. Parce qu'on a confiance, ya ba médecin te pona nini? Maman, lelo pena on a comme pena ta responsable moko na niveau ya gouvernement ba tyenga beku. Maman, n'a changé toute la nationalité. Toko bimaka na mboka, toko bimaka 3 Congolais kaka. Et puis totika na mboka, les restes venant. Maman, mboka yake de bien te, monde yake bien te, makambuto yake de bien te. Mais yo moni quand même mboka, on est tikela ki on a siko ndenge zaleli. Au moins on a te que ça bien. Au moins on a te que évolution ça va. Na ko comprendre que souffrance et bakisami parce que ngana oyeba série tam na botama to zaiba na mike to lia pena 3 fois na palin argent de poche mais lelo ata na ndako mama bota za na mwana muke o mona bébé azo boya ko mera na ti pour azo comprendre que soit militi na 12 heures lo ko lia ezalate donc ko kada donc c'est mieux kutu alia na yata dia tata kwanga na ye béton journée mobimba afandi na ekal
mambo ke bien te maman Kapache Tika to bomba raté faut to bimisaka ba konjamboka ba comprendre ate côté boye simba te côté boye simba te to bomba raté attaque congolais nationaliste yo mo solo bango ato lo bango vraiment bien et là on oyo au mona que il faut motiver congolais pas ça là na et là faut motiver congolais ça la tezalani non et là kaka na ko motiver congolais toko salate eza tous à la mité malamu kopeza fungole la muninga masolo eza pistonné ndeko na yo mais na ko remarquer que congolais a plus na confiance kaka ya yemoko yango zo mona rake o mona ka papa na bino za ka bien ndako ya biso ndako ya biso ndako ya biso mais mukolo papa kufaka ba yeli bino ba réalité ke ba parler on a tout eza nango ya binote eza nango ba komba ba misusu donc eloko ka to souhaiter tous à la mité malamu ko bana na ba parents ti na bana mike ya suka tous à la mité malamu leader amisto qui est vraiment kitoko to kota domaine na yo ya théâtre to kota on lisusu mais tous à la vie sociale parce que aucune émission bien bateau soit c'est pila qui orientation eza vraiment kitoko mo boye bana miki libayaka bano babota mikuna mo bayaka awa mo pexela ta mini jip ezate mo pekisa a gangela mukolo ezate abenga mukolo na kombo est-ce que ça par rapport ya kuna basangana na bana mindele to ezaka éducation papa na papa azopesa mwana non et là on a koloba eza nango sadpa kaka ya éducation ya ba parents na kachandaku et puis kola ta mini jip pe epekisa mina ngote ezala kutu bien na misu pona koloba ndeti biso boye tala mama Kapache to sala jeté moi nzoto nde tika la kabongo sala bien attendez to sala ke mission bolati bien bona o sepela même mo peut ka ndenge etika la kawana ezo motiver ba inspiration mambo belé bimela wana non et pekisa mité ko lata mabe ça n'a rien à voir na éducation mutu donc ça nango ka sadpa mutu na on ndenge ba yebi ke mutu mwindu soka olati mabe ba mo ba qualifier non ba qualifier yo me ba kango na mabe wana te le seul mboka kaka ona oyebiso Congo oyo bo qualifier ka mutu mabe po alati mini Egypte et puis yango zo mona pe na mboka ona eko remarquer ba fille azo préférer alingana mobali moko homme marié qui ake kozala na mobali na ye moko mso un piaker donc c'est mieux abimana na riche moko boye mais azana e bien siko kaka basi wana ye aza mosa makangu ti mais patron wana soka zwile pe makangu asiliki na ndenge nini yo pe muyibi siko papa ke ko yiba susu mutu mususu yo siliki bino na bino ba makangu o silikela nini mboka yango zo mona ke to okende ate oh donc mutu so aza déjà aza yazo yiba donc so pe ba yibi efface peut-être bolingo ata libande ko made ana sentiment yo zo yiba so ba yibi yo silikate boka bolanda mundambo mabeza wapi o silikate o fasuka kana ngana na bibi da moko bolingo na bino déjà yeze ndambo yo silikate ndenge ni yo pe kanga mutema tana yo ezali jour na yo ezali pe ça pe ba ninga chance bongo mama na ibisa yo ata ba konzo bazo sala na mboko mbongo nyonso na basimba landela ngo kabie kendaka wapi ekenda wapi na otonga na otonga batonga ni oh botonga bandako ba immeuble mona teki sasa mbima bangoti mama sala analyse sala analyse ba immeuble to chaka ta na ville nyonso oyo kaka oyo privé mwana Luanda oyo privé mwana poto pour muta gouvernement ce ko afficher ba ko boto la ngote ba yo kangango na mbongo nini ba futa ke combien ba msupe ba sinyana ba tika na bango na ba buvara ezala mama eloko te mbongo ya mboka ezo yiba ma pardon na ndenga désordre munda muta ozwa na ndenge na ye faute mete misala ezate ata ndenga na zabo yawa so tienga na poste moko boye oyiba na welela nini famille na ngati yango zo mona ke ba konzi faut basala ka ba sélection otia mutu na poste pona ta quand même mutu moko boya so kwa vie le côté azana bandako na ye azana mituka na ye aza déjà bien akola déjà bien tango tie na poste moko to ozala bien mais yo so ke lokota mutu moko boye peut-être mususa tikala osimba ta 3000 te à salaire mbala moko bou jeep na $5000 chaque mois et là on y ba osala ba oyibaka et là ko eboma mboka oyo to kitati na se yango et bon lo ebo théâtre ezani non et là ko eboma théâtre venait ku faté ba artiste non et là ko eboma théâtre za batama ba congolais balingi ko tanga ngana prêtre ngana danser ngana na mbongo ngande za boy soko yebo na opesa yo mais balingi ko soutenir ba artiste ngote siko eko ku faté comment théâtre bozo luke mata
siko yo ndete eza wana oza na poso kabila mutata 1000 mais ozotala amuto so na pese 1000 yango pa okoma bien okangi mutema ozwi 1000 francs okabelie théâtre matandeni nga kutu bene ekita vena ekita nango otoganye lango te mama makam nyonso tosala so tozali ata na ba-États-Unis ata na bacarrière na biso eza bosoki kombe so 8 mois so nini kana ndambo makambo nasali nde naza bien te nga yebi nanga kombata te mambwana nayebi yango te boyebika banani bazala te yo uti place bo bazala te nga na nakutana na mutu te kombo kombata mutu kombo kombata batu bakombata te nayebi te nga nayebi baoyo babundela mboka baotala mambo mboka mais bakota na mambo ya théâtre te so kombata akoti na mambo ya théâtre wana pena namoni ke mpe basili donc moni penake carrière na bango pena ekomokena osila mpo lobi bakota na bajournaliste na baleki nzela bakota bo babeta vie na wana ti lokole ndeni bakota babeta na poto boyebi te vieux banikaka nkuba na concert namona vieux moko baokilibi te kanga yo ngai eza ndenge te omoni mboka bato soko yango luka mpe contacte bata badoyen ndenge etambolaka biso tolaki wana ti tobetamaki te pwani mpo toabana ya kuna bonegligeaka te lider amisi ndenge eza boye awa naza mwana ya Paris nazala na kati te Paris donc soki makambo eza yo collègue oye na mboka luka mpe tuna bana mai bakonza mboka biso yeyo te toko témoigner ya te côté kuna okende te kende kuna okende te net combattant za na tanga ye a blender yo mais c'est eza droit na bango tanga ye biso ke biso to na posa boyete tika ba frontambala mo makofite ba sola kana combattant za muto atanga ayaka na malembe ayaka parce que ça toi na mboka moko loi ayaka non madame Kapache awa ko tourner te parce que kuna peut-être na mboka to lingi boyete tika na yo et tant que Kapache télévision sani okangi caméra na yo silisibu OK na yo muta osimbo azate mais soki yo cheki teti ya bango po muto ko beta yo koyeba ete OK porter plainte mboka preuve omona ki nani okanga ki nani désordre wana makofi yaki wana oyebi fe mutu te OK. Donc, il se pose à preuve de quelqu'un. Maman, obeta mi ofeleti. Bongo vie otangi kombo, obeta mi ofeleti. Ata osali plainte nani oya côté là. Ba mona nani bakanga nani. Leader ami, tout le monde qui voice moko ya ba artiste, ya Fabricas, ba deux danseuses ba kindaki wana. Ba che quand même ba voice na bango ke to bimi pena malembe to bimi so pena to fungoli porte pena to kei pena to kei na biso en tant que muto pe azali leader d'opinion azape muto oko diriger pe ozape na ambition oko diriger batu comment na ndeko amemi batu na poto et puis batu banyamuki lelo do pe ça vraiment raison na batu ba bloquer na bango ba artiste so ba mi bango na mboka miki ke bakangeli bango yo ko lo bani na place wana mama Kapache moni mboka oyo eza mboka na biso pena to na misala te makambo eza pena to na ba difficulté belé alors soko zo sala musala na lokola art so opportunité moko emonani okende na nord ndenge bandeko bakei na poto bazana kati ya Paris et puis sameli bango bake na bango mais ndeti ngana ndenge na nga pena ba o ba kozonga te courage na bango batika la kuna nga pe leader amisi na oya semaine prochaine to kutana na bango et ça la bien ata zongi awa musique bakanga partout boko beta te boko sale loko te nini te tant baza kuna tika bango bakende yo sa pour batatika la kuna mabe zate mama bombo kango etonda ta oui na yo ko pesa tamu tu conseil te que est-ce que ngam na mimi bango tant ino sala démarche ba visa est-ce que leader a mis sa signaki po yinanga ngana ye ma yes regarde combien na lié ça là italien ça ngate ake au sala administration a vu combien de visa ba mise ba kimi aller au konalinga na nini na solo la pe na bango te na souhaiter bango courage ba kende mama Kapache mboka oyo zo mona ke to ala na mbongo te mais kene ne place makama bezo salema ba olela ana kini mbongo ezate ke na kapela ngula oliama na yoke ngulu mawa place na moni ke ntaba zo kimaliwa bakange na likolo ko bakati mutu ntabazo liama mama na sali erreur kaka to uti na mon vieux fiston sai to uti na vieux fiston to na limité moi été wana pena donc to uti ko ta limité 7e bonde ko to zo bima boye hôtel moko zu moto bo bima mama ata 60 personnes mitakala encore c'est
Maman, Moto pele ya solo. place na ye komona ke Congo to na mbongo. Hotel a muke 60 personnes. Moi sina mobali basimbani. Mama, siko bino mbongo bolo ba mboka, mbongo ezate. Siko chambre boke ko futa, bo futeli yango na nini? Mama, makabonga na moni na kena sango. Na ke panza. Oh, tika boy. 60 personnes maman ni. Yo moni pena. Maman, téléphone kaboy. Fora fais pas fiston. Maman, téléphone kaboy. Moko yo. Ata omoni mutu aya o te soko pesi ngate na mama tika ye. Azana. Azana ngoko? C'est que Jo azana. Oh, maman. Tobanga kaka teke mutu ayebi soke nazana ngote sungongo esolo te. C'est que ba France ka Jo azoate. Naibisa o mama kapashi mboko yo bato bazo vivre. Nga moko témoin. Et puis kene na couze. Maman, oyo kaka homme de Dieu. Ma sœur, ne faut pas faire ça avant le mariage, tout ça. Mais na kaka couze. Pasteur Azawana. Mama, nzamba kosala. Atande tozala mulili awa. Kanga mutema, nazomona. Nyose. Mama, na kacha couze na mulili. Kibo nzamba ngoti na kati kuna. Yango zomona ba prière nyose za ba pasteur ba salaka et comme kanango te. Oh. Maman, ezo suka quelque part. Na balcon. Yeb sanga mutloko la pena. Na nsus. Zambila ngai, nazao mona mene nazao ke. Viens na bisa renaissance. Ata yo moko. Tianga siko exemple, atianga maboko. Oh, chauko. Lipamboli ni na ozo. Oh, ozwa. Ozwa lipamboli o. Maman, wana na ketika chance na nga, to na ke kozwa lipamboli. Oh, ozwa. Na makambo nyonso tomona. Omoni nini? Yo moni nini? Bakanga vie na kacha mutuka ti. Mutuka ni. Na mwasi. Un homme marié. Et puis pasteur. Et bon, éviter ba marié ne ba on ba te ba remorquage. Qui marié maman, kotindi kanga Yo te na bali na bala. te. Kotindi kanga te na bala. Ozwa kaka, o me kaka muwa, o me kaka muwa. Ngai na minute oyo pasteur na ngai o pena spirituel na ngat na ndena na kin o pena na tali pena nzamba zo sala. À part pasteur Moïse Mbiye. Amoni na nga soute. Oh, yo moka parce pasteur Moïse Mbiye. Nga na balate, pasteur Moïse Mbiye pas balate. Donc na moni siko ngana ye, toke de DD. Toke de même ma. Et puis mikolo ko ya, so na zongi poto na osale mission moko pona lancer kombo na nga ya sika. Ah. Leader a misi Moïse. Pona moni ndire ba Moïse, biso to na ba chance belé. Ah. Basi ba kosela biso ka makambo. Oh. Maman, na fandi boye, na porte à flat, si moko abeta porte. Beaucoup na menace. Mwana musala kicho nini ote, tozale na papa lobby, afuta kingate. Bon, sikoyo, nga na kiti. Natuni mama nini ote, tozala na papa utaki poto, abimi nanga me, c'est loko. Ba becho ndikana. Nabi bon, maman, zela to benga, eto fanso na kiti. Bon, soki ya solo, eza lokola tala nanta obenga. Say. Ouais, on a vu ça qui donne un mot qu'on a très bien. Donc on a 2 heures du temps sans que viaille ba aux awapi. Maman, naïbi ça on a commis wana azoye ba ngate. Donc on a que comprendre que alinga kose la nga makambo. Place na que comprendre que vient nga Moïse Mbiye ba kose la ke makambo. Na ndinyango. Eliane Lukanga. Fona ke sola na yi touché. Na yeba. Pour biso ba Moïse to sala yo nini. Et puis Moïse a ngondenge zawana. Minitio leader a misi Moïse. Oh. Nambiye na suka. Tikabo. Na lachango. Mama. Moïse na kacha Bible koko na biso. Amona terre promise mais à côté. Moïse mbiye na biso ya pasteur. Ayemba nze walibala mais à balate. Siko yebisanga différence eza wapi na pasteur Moïse Mbiye na leader a misi Moïse biso nyoso pe to balate ba kosela biso ka makambo ye pa balane ka gege onade soto lobi bongo ote mabe non mama to ndima pe ba sala nzambe et loko ngana kamwe papa avant kufa koko Mbiye ya papa église ndenge atikela ki yango na ndenge komeli sikoyo échanger na ministre so koti na Bethel non changement total. Na beta ki tour. Na tali yango ka libanda. Bona ki songi. Décoration. Maman, mboko so vivre na ki songi te okokate.
Ah! Tika boy. Maman, qui songi tala kaka. Pour mon ake mboko yo. Qui songi pe fan de pa bana mibali. Voilà. Et puis on a mibali azo ke de tonga mwasi na ye. Makasi, wana mo simbi. Ata yo moko. Siko mboka boye to souhaiter que e bonga to tika ba élection dans une année. Est-ce que bonga dans une année? Et coquille hein. Tu es bien te bonga. Maman, Fatih Beto photo vacciner les sous. Maman na limité. Nana ba doute. Photo vacciner sous Beto. Maman. Banda na yebankela. Ti lelo ayaka mulaite. DJ le mystérieux. Azaka mukuse. Maman, po ba yo milaye zo senga nini? Patron vieux sanga. On a zena muketo kaboli. Ngana remarqué qu'on a poussé quelque chose. Bango bazaka ka bongo. Nzambe. Na sala nini pour na mériter Dieu. Et bon la poto te mukuse ba ate. Boy ko sa sankela. Bona miki. Maman, et ça la nga pasi. Ya nini? Nakuta na ya Charlie. Abi leader a Miss Bando yaki. Ozoki makimanga. Okutu to sako na ki peka na biki peka nani. Abi ye ona so mona. Et vimi liboso, et vimi na sima. Na bi mais ça la comme ça très bien. Problème ça wapi. Maman, les sel mboka o ti balobaka ke artiste comédie to linganité, mais nga pena a to lingani. Mwana lemba. Nga. Akabela nga. Alié Saranga, n'a jeté. Moi, lemba artiste na biso ya mboka. Ouais, Fifi. Hein? Ouais, Fifi, ndika. Sœur Fifi. Te, nazo tuna te, pour Fifi, ça combat basi. Sikoyo, nani? Te, abiso za mbali. Siko mboka boye. Moi, na mbali na combat Fifi. Eko bonga. Ngakuto, jour pena président Fatih. Soit Monique Bena a coquille sous Congoté. Après ça, on est sous Pacifique. Et pas Coco Kabila. Basandra Baza. T. Oh, il y a un souhaité. À Zong, ça les sous, c'est pas ya. Les vieux Raïs Kabila les sous. Oui. Makambo. Maman. Na fan d'até, na outil tournage. Et pas le président Gesho. Na Lemba. Na Silisi. Na bi Noa ya poto. Na yoka kizalaka. Moi et Lemba. Yakin et ça la makasi na meka maman balaki singa pe na ke na beti tali boso et le côté na bi mais ndenge ni balobaka ke o eza makasi maman na beti 3 plus ko poli mongaka o makasi maman ka fasi yoka li solo ko kata ngate zala concentré maman na beti 3 plus président Gesho que je salue à Tikinga na super lemba siko ngasi ko funa kende na terminus nanda li solo super lemba na terminus ya combien de minutes seconde maman na une victoire maman na comme une victoire na qui tambo wana kende wapi terminus lemba na comme na kitambo na pompage maman tout wana na sali kuiche comme kita siko tina okende pompage comme ça c'est zongi. Maman, ngana chauffeur bitumba. Ngana uti poto. Ngana liesio mbongo. Ngana lemba. Yokenanga wapi? Zabi. Voilà lemba. Diambe amabe. Te amabe. Fontika. Chauffeur a fâché. Ay papa, yo mateli wapi? Ngabi na mateli place nazalaki. Maman, tika. Deuxième kobuga. Donc bande ko tout amelaka. Ngabi na sirebino, eza faux. Netinga. Non mais la souté. Maman, c'est super. Na terminus, na sali tour. Na sali tour à qui? Victoire lisoke su kitambo. Nzambe. Makambo ekomela kanga. Ekomela kanga, yango lela papa. Donc comme ça, leader Ambisi, salutations à Banani et puis merci pour le passage dans la Capage Télévision. En tout cas, maman, na remercié Bino Makasi, bisotou, na bo sanité ba sponsor na ngai, Juvenci Toya, Azali, Bakulutu nanga, tout ça na ba musala moko, leader Kanto Elongia Fete, Duche Kapanga, na bo sanité Michel Aigle Royal. Ouais. Wana kacha Paris, wana bandiko kacha Paris. Ba osala musala très bien. En tout cas, na CP Lisusu, koya na plateau ya Kapache. Na CP Lipe. J'espère que ici les partenaires et ça biso bien. Et si toya Lisusu. Banani Lisusu kombo sile. Na minicho batu Lisusu ba peut nani? Pasteur Denis Le Salwe na boa kaye mais azu solo laté. Pasteur a une visibilité na YouTube. Te pasteur a solo. Aso solo laté?
Te akabara. Denile ça. Na boaki yo lisusu pasteur de prophète, pasteur te, prophète. Ya silikaki. Na biote azana kondima muke, ndeni musala nzamba okatsa prince. Falatala. Pasteur Tali gauche droite. Azoba okatsa muke tout aye. En tout cas, merci Maman Kapache na opé na remercier. Merci leader vraiment en tout cas, merci d'avoir onios balandi biso. Leader ami si vousose pernaye, vous otala ça vraiment très très bien. Merci d'avoir partenaire na biso nyonso. Tolingi bino mingi, bo s'abonner na chaîne officielle à Leader Amisi. Leader Amisi officiel na Instagram, na YouTube, na Facebook, Azawana. Bo c'est bizarre, bo bengaye et belé bo partager et ça c'est vraiment bien. Ba abonner peut ça va hein, ba bakama. Merci na bandeko tout ya. Oui, ba vimba. Merci na bandeko tout ya Kapache télévision na sili ko leka lisusu. Ouais. Maman na betelo lisolo mboka o Congo ki bo motesi la bato. Tika boy. Président Vital Kamerhe abimi na prison. Bato ba sepeli. Na bisa o Congolais nyonso ba ke na kati ndako ya président Vital Kamerhe. Siko yebisa nga ti 3h du matin. Siko ce qui maman Amida bengani bino. Bon monye moi si ma be. Qui vont monter si là. Beaucoup de là bato tante, muta uti prison. Après na moi si na famille. Bon monter to landa. Maman Amida soka bima ka malobaka ya ma be. Ote moi si ma be. Merci leader, merci d'avoir reçu Balandi biso en tout cas. Merci de la PCP salutation belé na président Daniel Massaro, Gombe na Gombe. En tout cas président, ceux qui te moni au Libanda et au Sala biso vraiment bien ma casse tous et la président Daniel Massaro. Président Daniel Massaro, à ceux qui ont appelé Libanda et au Sala biso vraiment bien au la matina et ça la biso vraiment bien. Merci, bye, à la prochaine. Président Daniel Massaro, ngai ataza Libanda tona kati, ngai ceux qui sengi na zoa. Orozoa kaka. Maman, mokoyo. Mutana kacha prison zo matolo. Abeka kana téléphone leka kuna. Président Daniel Massaro na ozela. Nga na ozela na nga na nga. Ouais. Toka bwana bande kwa Kapache télévision. Moi c'est voisin na nga kufi. Ba cotiser les $5,000. $5,000. Moi si na nga salika fièvre muke abiki. Tala ki mutema mabe abasi. Siko soka kufa ki na nyana zwata 5. Tika ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote. Ayebisinga nazala ha place notre. Zaka wana. Zaka wana. Ponga pena posetelenga na ki osalinga bien de singa Ruth. Bato batuna nga pakola nini, ozo pakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pesi ko chokopo. Donc ça va produire Ruth Bote. Ce savon noir quoi? Savon noir eza pona ba biba moi biso pe bata mwindo ti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui donc ça savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala ndenge bate yango ya Ruth Bote zali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. Oh eza pona ba bouton. Eza pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapachula, bo consulter Malika Manya boyi bozo ba produit. Et moto baso mikuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na mais buna eso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon oh en tout cas Riti fa aider biso ba biloko ya mwede. C'est mieux que la tête, le côté de la lèvre, ça va lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni côté Pepsoda ziki si on bebo longo ba côté sali ba pota oh yo golongolo pero tize ki sote oh yo eza okopa kolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse net soko sokoli ndeti ba ba journée mo eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba to sali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solonti oto na o soloni ni oyo zo mesanja mobali c'est ça soloni il faut te na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso
otia yango pene likolo nango wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonange mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka 2 fois te ntango tu papa ayoka kogute babebi ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti mam barivage elie mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye turo eza ya 2021 baage nyonso na mam elie babasket basondage de 0 ati kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali mama bomisa bana mpo yango nde bokasi ya baparent mam eyebilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Kokote les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo pozawa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebi singa sérieux zawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.